Angola, estarei convosco o dia 29 de fevereiro à Teja. J'arrive en Angola, c'est pour ce 29 février à Luanda, au stade Nazoya na Angola, na stade kuna tokozala plus de 10 000 adorateurs na katia stade pour kokumisa Nzambe. Venez nombreux, boya et belé, et ça sera Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Angola, estarei convosco o dia 29 de fevereiro à Teja. J'arrive en Angola, c'est pour ce 29 février à Luanda, au stade Nazoya na Angola, na stade kuna tokozala plus de 10 000 adorateurs na katia stade pour kokumisa Nzambe. Venez nombreux, boya et belé, et ça sera
Thank you.